muta bangisa muninga azati mwana muta aya moto azana mama pa azana tata aze tike ya mama na tata mais yo muto zolinga ko nyokola ye continuer kaka kolemba te continuer mais to ko yeba yo ata na prophète anjilité ata prophète masina te ata na prophète alemba te to ko yeba yo po si to yebi yo to ozana Facebook pour se pe nango ba mona yo ke yo bene pela wele ni mai ni koka photo Facebook mama ko epela mbasu boti lombo na poche olia to lingani te to lingana biso te yo mona batebe no benga ba sukolo lo awa na benga batebe alelo tango biso tozabana mike bambali sombo bazo ko beta awa na kingabwa awa bazo na kingabwa bazo tozolanda bango to tiki maboka pondu tozolanda bango ko landa bango na ba théâtre lelo bambali sombo bango na bakomi ko sa ba théâtre bango bakomi kolo ba epela bazabana na bango kutu donc bana na bango musala babandi yango lelo te epela beti 10 ans na chic choc tindenga bimia eko sala oya ye mais mokilezo linga kaka ta sala bazo bwa kele kaka mbasu ko landa na mbasu est-ce que ticha kangi yo kalobi ke yo ko sa théâtre te tikanga na sala nzambe aki kozongisa ndenge ba kozongisa pe epela ndenga zawana biso to ebikisi te mama kangisa biso kisinga loketo te mama la kisa biso ndako nganga te po yango nozo mona bozo nyokola e azotika bozo nyokola e azotika azonyokola azotika mais batu mususu pe ba kozwa charge wana. Papa, aimez la baroye, oh ma belle, oh yo pangi, aimez la bapresta, na banganga kisi, zote ko la nango, zote ko bima bakusu, zote ko zonga ma belle, loko pamba. Maya pamba oyo bate ya kaye uza kaye paya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo bunga beti na tempelo tango ifweni ya salela tango salela tango mbeko salela tango salela tango fami amadi mame amadi mame amadi mame. Oui, le plaisir est pour moi de savoir très nombreux de nous s'ouvre toujours partout dans le monde entier à travers CL News TV. Merci à toi, Christelle Arose. Merci à Pinzola Meso. Merci à Baïno Sobenga Kolanda Bisso. Rocarmis, le mignon garçon, en direct de Milouz. Baïnion Soboza toujours proche na public. Boza toujours proche na Bissonion. Boza toujours proche na Bisso. Qu'on a coupé ça toujours. News, toujours de partout dans le monde entier. Merci. Hermax Sadi pour les images et un grand merci aussi à Golo Mayela. Moutasala a toujours des éléments où ils ont bien assuré. Merci Golo Mayela. Babi, bonne guérison à toi mon réalisateur. Donc les lots tous bongo et pas ya mama et là. Te kota là par rapport à Ndengue. Makama yango yamba suzo continuer ils continuer ka to bité biso CL News TV photo sur le terrain total vraiment si c'est réellement c'est qu'on a vu avec beaucoup de publications nous bolanda biso baby que ba publication circulée vraiment ébélé de confirmer oui c'est vrai elle a été attaquée namba suka ndizalaka maladie ki mutema mabe oto monango mutu ozana epembeni oyebi état d'âme na été to mo banga bango fort
Tobik bientôt tobimsa ba secret belé parce que eza na monde na biso à YouTube batamité mama be bazé belé eza na monde à théâtre batamité mama be bazé belé na musique na quartier yo ont un problème na batouté mais batou ba na problème na yo là on reçoit déjà sa sœur parce que tout ce qui est pétam torbe là-bas le saké mingte mais tu reçois moi quelques messages un peu on a copié ça pour la conceper ça ba union so ba lingaka star na bango maman na bango engalisa na bango comme on le dit toujours donc tu recevoir et aloba pe moi maloba muke donc merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour maman journaliste. Bonne santé. Santé za malamu mwa muke na ngolo Zambie. Oui, likambo ya mbas otolembi yango vraiment ezo continuer 3e fois. Donc message nous lancer na ba nyonso o ba yebi nouvelle wana te bastar ya mama pela to benga mo bastar parce que ba bato balanda biso donc parce que au moment na bango pe ba go bastar au moins ça va direct comme moi fanatique no moko a selo direct à lobby vraiment tala boy ba sepele vraiment na actu wana te okoloba e uti susu wa pelikambo mais ngana ko kamwa puisque na matanga oya witaki na matanga oya mama Mindondo abandi kolela mutema passe presque une semaine mobimba azola kaka mutema nga kutu na ya lobi nga oyi ko sala nini falo vanda yo poza na passe falo vanda na ndako mwana mama na nga zolela mutema boisa nini moi passe wana kaka ndenge sili lokolo siko ebandi choc pasi mbala moko mbaso akotela lokolo pena na minute donc ezaki eloko moko ke ba boma ekoboma heureusement azana ba jina ya liloba bon en plus akiti na ndako kuna na pesi lisusu huile d'olive na pakolier na ebise kende pa papa wana oya bandaka ko traiter yo apakola o makisi po oyo ka bien nde akendeki kuna akeko pakole kisi ayekozonga nde na ebisa ke na bikende kana ndako kende kovanda baye kovana lokole vimbi muto azosala eboye soka aza mwasi soka aza mobali soki pa aza muta mokilité soka aza ndenge ni na ebite bazo nyokola epela na faso osakana te epela boya kana e mutu te azaka ne gentil na mutu azaka ne gentil na mutu azane play mais yo mutu zo luka kako lalisa mutu ne na se ko kanisa te ke yo yebi banganga oyebi bakisi oyo zo luka kako lalisa mutu ne na mabele mais okolalisa mutu na mabete puisque aza ya nzamba simbami boko nyokola nzoto lokola Job banyokola kiye mais nzambe aki kozongisa ndenge bakozongisa pe epela ndenge azawana biso to yebi kisi te mama kangisa biso kisinga loketo te mama la kisa biso ndako nganga te po ya ngwana ozomona bozo nyokola e azotika bozo nyokola e azotika mais batu mususu pe bakozwa charge bakozwa charge wana bakosangaje na ye yo atomi kangi kisi oyebi ko bome muto bwakele mbasu otie na nzoto yo mikanga mais so balbi babwakela yo ata mama na yo ata tata no ata bandeko ne kozwa bango puisque bakanga te ba mikanga te muto akobangisa muninga zate biso to yebi banganga te to yebi kaka nzambe oya kela likolo na se oya pesi ngana yo pepe mozo bomela ka batu ya wana nde tozo tikaka na maboko ya nzambe mais ayeba kake epela kobika soka kana kya kufa libulu wana moka kokota libulu wana kokota ata mama na ata mwana ye ata décembre aussi ate ye moka ko sentir ngo biso nyoso tu mutabangisa muninga te biso nyoso to yebi banganga mais mama la kisa biso kisa bonganga te po soki mama la kisa ka biso nde to kota penda premier tour deuxième tour mutu nyoso taza oloba epela zongisa tikakaka epela zongisa tikakaka ata mokili mobimbezo loba pona nini babwakele lisusu mbasu toko epe kozwa faveur pe to sala bato wana mabe mais soki to yebi yo ba prophète bazo loba soki to yebi yo ke yonde muto bwakela kiye yebaka un jour moninga comme nanga Julia la terre promise une faveur action deux fois c'est la mort mutabangisa muninga te to bola ta Egypte to bola ta pantalon to bolinga mutabangisa muninga azati mwana mutu aya mutu azana mama pa azana tata aze tike ya mama na tata mais yo mutu zolinga ko nyokola ye continuer kaka kolemba te continuer
mais tokoyeba yo ata na prophète Anjili te ata prophète Masina te ata na prophète Alemba te tokoyeba yo po si toyebi yo to s'engager non na nous pas ici là s'engager pas ici là bino ce que vous estimez que ça na monde ya musala to na nzela to na quartier eza na quartier te eza na quartier te eza na musala aux environs zinga na ye nzinga na ye ozomona nga landanga bien omona face na nga ndenge ezali omona nga bien nzinga na ye aba toyebi yo déjà toyebi yo moi de dénoncer yo exactement toyebi yo continuer kaka en tant que grande sœur ndo mona ke eloko zo répéter stratégie ni ozwa yo mo en tant que grande sœur na po na nga na stratégie nazo senga kaka ngolo nzambe kakikita po omoni mama akenda papa akenda totika biso moko bana na liboso na biso mama zate tata zate totika ka bana na bana oke koto ozu mais yo siko oza kolinga ko s'engager na vie ya epela na ndenge nini epela mukolo mama na ya botaka ye ayebaka ka kokutana na yo po ya kosala ye mabe et pourtant mama na ye pas zali toza pe na ba o mususu pe oyoka ke ba imambu baza na kati ya famille bazali po basala ope mabelo ko moko pe zangite mais tozo senga kaka ke nzambe kaka a protéger ye et pe ça posa kolela nde nazabu et ça nga posa kolela vraiment ponde na yaki nazo kokate mais mwana muta azaka ya muta otika ka ya muta mais boye bake bolia ka nesani moko bopesa na kambote mais na mutema mabeno sala un jour nzamba koyebisa yo zuwango ya nini succès kaka parce que mame pela banzonzinge za ya bana mikie ezala ba ya bana na ayaka donc zuwango ya nini selo bon zuwa bakoyokela e puisque tala kaka za moto ndoki na moto bayoka na te ya za epela ya bandi théâtre mwana mukie yo ye soki lobby oyeko simba ba moto po ya ko bimake onga na sala théâtre mo kokane epela te epela na comédie ya kimboka yebi ya normal ayebi ya français na ki comédien ayebi aza artiste ayebi ko poser problème ne ye mo aza donc acteur penza doko kake aza acteur ye mo principal hein Ibluko azo salana iza malamu te batika ye a vivre asali loko nendenga lingi mutema mabe bozo salele soki ya bilamba soki ya pemba nzoto soki ya kaka ya kabe ni loction ndo boko yokele mutema mabe iza malamu te iza bien te mutu amtazozo mbongo na ye na ndenga théâtre asombi lopango na azana mabele na ye mutema ni boko yokela ye asombi mutuka te atongi étage te asombi ka mabele na atongi ndaku na ye ndiango bozo yokele mutema pasa ko boma ye hein eloko bozo yokaka mutema pasa ko boma muninga ezeloko abino nyoso to azana oya ya zo sala mais pona nini okokoma tina niveau bokela muninga mbaso kota mabele hein o soki ezaki ke bato basimba kete nde tozotanga epela lelo azana morgue nde tozo ba epela za na morgue na minute hein kaka bino wana bato bolingi ko bomai kaka bino na bo pesa publicité akufi kaka bino to yebi o déjà ya ko bomba na te to yebi babi mokili komi mabe bato théâtre mitema mabe leki muto sala ka muninga mabe akufa donc yo en tant que grande sœur nde makambo ezoleka okoko conseiller les kinoni atika musala to asani parce que na musala nande ba oboma na musala nde ba okelezwa na musala nande ba ngaka ba kotise mabele parce que déjà mutabo ke mutumba son PC nyonso mabe aloko beti mutuma sasi déjà kende vraiment ripo ana besoin monnaie vraiment ne longino soute amona na te ali moi mais yo koloba pour ngai mamepela na théâtre ezali donaye oya banda ki yango banda bo mwana et pas na biso soki bozala ki ba obayibi papa na biso bana na ya théâtre ba yebi ndenge papa na biso aza gentil na bato mama pendenga aza gentille azo bina na miso bato akipaka na ete mais ndenge baza ko sala eza donaye oya banda ki nango banda bo mwana nde eloko ya préféré na vie ne eloko ya pona na vie à part wana sala pe couture aza couturière ndenga za wana
donc ndenge ozo salela donc akoki kotika na ye mais eloko ya linga yango wana eloko ya sala tango biso toza bana mike bambali osombo bazwa ko beta awa na kingabwa awa bazwa na kingabwa tozo landa bango to tiki maboka pondu tozo landa bango ko landa bango na ba théâtre lelo bambali osombo bango na bakomi ko sa ba théâtre bango bakomi kolo ba epela baza bana na bango kutu donc bana na bango musala babandi yango lelo te epela beti 10 ans na chic choc tindenga bimia ekosala oya ye mais mokili ezolinga kaka ta sala bazobwakele kaka mbasu kolanda na mbasu est-ce que ticha kangi yo kalobi ke yo kosala théâtre te itikanga na sala ezalaka te eza dona ye oya sepela nango asala eloko na ye art na ye yango wana nde loko ya banda ekosala epela bandaki koteya na catholique epe azalaki koteya bana na catholique alati soutane azoteya bana dimanche na église mamelo yo koki kokokana epela te epela sali epa ya banani oyo groupe ya nani oyo ya minzoto epela sali minzoto ba théâtre minzoto yo koka yango polanda epela oboma ye na vie na eza ba art na ye yo kokana ye te ata lelo ticha longwe na mboko ake mboka mosusu akosala kaka mais akotika théâtre te mpo na bino akotika ngo te pona bango akotika ngo te pona bango donc ezosala pasi mingi mais debo bandi baso au monde évolution ezokende na quand même ça va quand même ndenga zali pour ndenga zala ki soko ekotala yo okolela kaka pourtant azolela opo okolela kaka po eloko ane ezosala motema pasi azolela mais ata ndenga azoleka yo moko mwendenga azotambola mais ava telema na leli aleli po telema wana tina zo bana simba azoboya tikaka nga mona telema mais quand même ça va ndenge azotambola azokende bokonyokola nzoto kasi molimo te mama ozo sala wana génération à génération batwana o basali maboko sengela bango ni panzambe parce que nzambe mo bien moi la vengeance et mais mabino te bosa mabe o senga bato basali mabe oloba na bango oloba na nzambe nini pona bato bon nazolobela bino comme mpe lokola lycée c'est comme mpe nazolobela bino kaka ndenge muto bino bozosala epela mabe po nzambe tango Jésus tango akendaki likolo alobaki tosala nini tolimbisana limbisa moninga lokolo komilimbisaka baninga ndenge wana tolimbisi bino mais tango Jésus alobaka na biso tata biso zali likolo tango atikaka biso parole wana tolimbisana tolimbisi bino mais ebaka ke tango balisengaka bolimbisi oyo kanda nzambe yaka kozonga elekaka kutu onga na zoloba puisque nzambe alobi ke limbisa moninga mbala tuku sambo na sambo balimbisi bino mais lokola bozunda nzoto ya epela kwa tableau oya ya bwaki mbasu aya komi oya ya bwaki mbasu aya komi oya ya bwaki mbasu ayo koma mais nzambe kaka atala mitema la bino oya pesi bino pema na ngai pema oto zo pema biso mibale moi pema zo pema na ngai eza pema moko mais soka longoli yango to sili to komba tupamba mais yebaka ke to limbisi yo nzamba limbisa yo epela azana posa ko boma vengeance ya nzambe esala na sima bolimbisi na senga on a pasi penza puisque tango Jésus alobaki na biso ke to limbisana limbisa muninga lokola okomilimbisaka yo moko to milimbisi mbala tuku sambo na sambo mbala sambo yango na to sengi bolimbisi numéro ya contact batbenava besoin benga bino babengo na numéro ya kobenga na contact pona kobenga mamepela kusolola na 081 24 26 246 numéro na ya kobenga wana oya koyoka mawa 081 plus 243 plus 243 081 24 26 246 numéro ya kobenga yango wana soko bengi ye azaka na ndako na ye oya aza mutama oya koyokele mawa oya kwa kosunga ye asungi ye aza opéré de père de mère
ndenga za wana amilukelaka po amilesa amilukelaka po vivre atangisa mwana na classe mais yo muto zolingo kase vie na ye ah nayebi te molimo ya moto etikaka libanda ya mento kufaka kaka nzoto ndekendaka. Merci beaucoup grande sœur. Merci. Bonjour Goglan. Voilà, bonjour Vanessa, bonjour bandongo balingaka Stell News Sylvie ya masa nanga Christelle Mamou na Solane Lobby atina bala yo zoliango. Nakolia mbongo te. Ah fo Wambo Solane, oui, tout le monde le pas maman et là. Après interview à grande sœur, on a essayé de vraiment pas si ma casse. Yoko Baksanini par rapport à Nyon, c'est passé troisième fois vraiment. À Tabino Mobolinga, Tabino ba comédien, troisième fois. Mon temps que tournage à Zongi, mais à Zonga kana malade. Voilà, si je vais dire quelque chose dans le banga, ça moko, il y a un acteur et là, le chef, tout ça le groupe Golden et là. Et puis la massie, j'ai dit moto manga et pour chuker le moto. Ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Parce que déjà en 2011, ton massie a koufi, to kena matin en réunion à Zonga à Rambas. Barabi m'a fait un peu maram au bassin, les gars basti bien tout ça pour tout le bas fort. Et comme ça va, yokozuna ça yokufa, réunion yokozuna à Rambas. Et aujourd'hui, Mindondo a koufi. Bâtir protocole à 12 mars. Qu'est-ce qui se passe 3 fois? Dans matin encore il y a comédien sur accueilli à Zoakara Bambas. Est-ce que nous avons pas Bambas sur la même locaux? C'est la cara matin on passe à l'ango. Hier nous avons pas Bambas à Koufaté à Zoakara Libangati le roi tout habité. Donc ça fait mal. Bisous Tolinga les pénalités. Oui, on a raison. Tolinga raté. Tolinga bébé. On nous qu'on attaque à Bango. Na ça rappelle na Bango dépôt. On n'a pas baba de mabé. On reprend. On n'a pas n'importe Tolinga raté. Moi, je suis tout le monde qui est en sauté. C'est ça que je suis en train de faire dans le bit. Quoi, n'a pas boé. Tout c'est ça. Tout mais ce qui est grave. Et bien, il y a d'autres personnes qui ont pas les mbassos. Mais il y a à côté là. Et bien, il y a parce que pas rien. Il y a tel que vous savez, quand une photo, on tire Facebook, on regarde le mot pas fanti, Facebook. Mon plaisir. Facebook, mon danger. Et puis là, Zimba, et puis là, on nini. Oui, côté là, au milieu, oui, côté et puis là. Oh, c'est l'émission. Mais na moni quand même moi vraiment bon c'est la côté ça nous pour sa maman. Tu bon ça on dépend pour de vie na pour non. Bon combattre na mawa mutu on a problème. Femme la moi miliki amela moi elo amali pour alors monter ma moto. Oyo kenka faut sur Facebook. Na mon na Facebook hein. Moi je ne savais pas mon na Facebook. Dans un Brazzaville, quand il tournage moi pour na mon na Facebook et puis la mbaju. Tant on côté les pela, on les pela nini. Oyo kangaka photo au na Facebook pour se payer nango. Bamona yo bene pela wele nini ni mai ni koka photo Facebook mama ko epela mbasu boti lombo na poche olia to lingani te to lingana bizoti yo mona batebe no benga ba sukole lo awa ni benga batebe alelo bozwa awa wona balungi bozana libanda parce que bozwa na ba fanti pamba ozwa no ka pamba ba hotel epela avandi ba topela mbasu lokolo ya munena ko lobate ni mai ni loko photo Facebook WhatsApp status anga ta epela so salini. Et c'est ce qu'on dit, vous comprenez? Bonjour, et belé. Mais quand on a classé, on ne peut pas s'en parler avec un hypothèse sur ce kit. Tout le monde m'a dit 2011 dans Golden. Tout le monde m'a dit CBS. Ma tanga m'a dit que tu as tout. À la veille, on m'a dit le col le juillet. So, tout le monde m'a dit que tu vas banane ici. Moi, je suis un moment où on m'a dit na ko pe pano pe boy na mutema bolba ka sila e pe la sila ko ka te bobo abesika mulo mo mo top vision abo boko mo baka lusu no ba si asila na ye e ko bitanga mo seka e ko bitanga margin pour le ko bitanga na boy a jouer na bango mblo ba mongo pa commenter et jamagambo aux affaires écrire sur bambrema bozelika de mindondo diko pour un protocole bobo ki mo bo zali banga ko kufate. Mais tout le monde qui est dans matin Mindondo sali protocole à l'alité ba téléspectateur nanga une besoin ba image mamé pela la qui te joue matin Mindondo parce que la wana à l'alité butu mobimba zo sa sécurité corps butu poni congolais koza mutema si ça protocole on lui pour l'enterrement le code de chauffer moto lo baté pour peut-être là pour na Congo am sali ngadi azati l'esprit na Congo sali ngadi azati so moni après ngadi na Congo l'esprit c'est pela
moti babanganga sipre mwana moli mona tout ça court na vane 7 ans parler moko 7 ans ngana mema Jackie na bu bébé tia ko mkolo na Jackie na meme na nto nga bu o comprendre si ça protocole na matanga le quoi podium le code de chauffeur oui gola mayela pas ko sunga biso peut déjà parce que élément wana ya maman oui ma epela na podium to mona ngo ezo le cas déjà voilà ada na bord le code de chauffeur bobo ya mtu mbasu tina sexe atabino moko pona ka boteka mongo boteka mo mundu ki pa ku vane mama esili so la promotion na mokilité beteka masala mama pa dae bobo ya mtu mbasu tina sexe atayo moko et puis deuxième makamona jidokate misente muta maboke chose à clair une simba micro bobo plein de pose nini au salon théâtre bobo ke lemba son vous comprenez donc maboke am tata makamona mais bana pe ko seka et puis là avec les défend ya minuno parce que minuno de massa na payé puis au final minuno na lemba na l'auto yo doit contrôler pas minuno na ba pela abi massa nga daé non ça protocole pour pas imta protocole makata makamona biso mabeni ya sali ese poste ko ta protocole la poste ya poste de oh nga komona kongole de so te mtu protocole mataka poste et le ma jalousie pour nini ye pour ni boye avec nini suna na suka no ba peke combien rien du tout asa ngo pona mawande ko na ya kufi ozo comprendre donc ara kongole le longa na caméra maboka kongole na suka bonga te to za mitema mabe et ko bonga nango te to mitema mabe so le ba moni yo sali section mo mukie boy ba mo ko mutema jalousie yo imagine na uti point noir mutima ko na WhatsApp lolendo boni no pona point noir abo te nga kena bangola na maboke na nkela nga nkela na papa na video loin abo te nga tambulo ba mboke pour maboke abo te point ya point noir maboke point nini keto o comprendre to se pela na ba succès baninga et personne succès tongo ana rien ko pouvoir tout public na parce que ba yebiki o epela so ki le ba leki ba yena ba sa musala ana jalousie na bango te ba sa na bango mais bo ke ba polémique on te ba ta ba photo Facebook o kangi photo Facebook ko mba mu koma bo tuna bango tant ko bon opes epela nini merci beaucoup Gogan merci na baino sobozaki vraiment ebele pour na Rolanda biso to comme na biso na suka ya émission na biso merci ba ebasa na besoin ko sunga mama epela numéro yango wana ba pesaki donc bo soutenir parce que ça na besoin ba soutien na ba prière na bino toujours pour na lobby ko na babi mama bino mo bomona ki musala saki butu mobimba pour nakaka assurer vraiment sécurité na matanga mindondo met hélas mokilika ndezala nango trop matata eloba fali pupa le monde est trop matata muto olinga ya kolingote hein babi est-ce que ngana to botama jour moko donc je vous retrouve à la prochaine. Merci à Rocard Miesi le mignon garçon, merci à Papine Zola Meso, merci na baino sobozaki ebele Chris TV, merci à toi, merci Boza, toujours n'a pas qu'à soutenir Biso, merci à Armastadi, merci à Gola Mayala. Je vous retrouve à la prochaine numéro et restez branchés, vous ne serez pas déçus. Abonnez-vous aussi massivement sur Kin Poto Masolo, Babi Masolo est bien au Bozoapé émission en exclusivité. Restez branchés, je vous retrouve à la prochaine. Check. ngetatila na kilumbu ya suka zina nanga ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba tango mikolo ekomi mabe soki okei na moto ekozala likambo na yo po alikaki yesu Masia
yango butuna mo tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Rachetons le temps, Jésus revient bientôt. Maranatha, Maranatha, kolo akoya. Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. Salela tango e, salela tango peko, salela tango e, salela tango fami. Amadi mame e, amadi mame e, amadi mame e, kedika fumwe e, kedika fumwe e, yadilu solo pangi. Mujambu jenki feti vanga lulendo mama ungai betelo kuna tempelo mboya o mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bika yimbidila bika tusakidila mfuwe yo yandikele luzo.